mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétienne, toujours vos amis. Ouais, shalom, shalom, peuple de Dieu. Bino Matopona, le Nazarien TV. Chaîne Oyo, Tolobela Minkaka Bonzambe. N'habitez na le Nazarien so tolobeli nzambe te tolobela sunan yango bisone so to préféra tozongaka toujours ata tokei tozongaka na kati ya le Nazarien TV. Mais c'est votre frère Jures Mokwa dans votre émission Micro Offert, une émission auto-organisant pour na bana na nzambe to sala ba descendre sur le terrain to meka un peu ko comprendre que solo na bana nzambe o etalika ka Bible to meka un peu poser la question moi minene été mais amike sur la Bible. Na yango na pesi bino shalom bisika bozali. Nabike question lelo et salanga no malamu makasi ozana bénéficiaire na ngoma avant de poser question na ngai toke dans la régie, on se retrouve juste après. Yesapango tipinzoli na binangai pia longoli papota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basusuki na sina komi sedi. Bona Yesue, bona Yesue. Salomon l'homme sage avait déclaré: ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango Yesue mokolo na sabata, ye abongisi mokongo na ngai. Bato basutuki ngai na komi geri. Bona Yesue. Bona Yesue, bona Yesue. Ngayo yo na pandaki na beteza nazanga kamoto abwakanga na mai baoyo toyana bango babonga bayakisi maranga bazwa guérison. Nabi que le mot salingana sengo makasi et salibiso na kitoko makasi et c'est pellisio na ngai yo posa bénéficiaire nzembo et salingana kitoko makasi na bi ke to sepeli na ngo makasi mingi. Mais notre question est ceci. Question la biso lelo yango. Na bi ke ngana na Bible na parce que na tangi est-ce que yo tangi Bible? Toyeba question na biso la question mo facile. Yo yebi yango pe na makasi nga pe na yebi yango. Question est ça boy. Tobi ke na Bible tout ça na 4 évangélistes. 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, na Jean.
4 évangélistes dans le Nouveau Testament. Tu dis bango bien. Bango 4 là commence sur la vie de Jésus. Maintenant pour cette parmi 4 évangélistes Marc na Luc bazala ki ba disciple ya nani. Na moni que c'est qui pamba tout monde est facile. Nga za na réponse na nga mais na bombi yango. To tambola to poser na bande ko ba question. To kutana après dans l'église ya message na tabelake ya pasteur Baruti. Marc na Luc bazali ba disciple ya Jésus. Bon, moi, mon nom c'est le frère Landry Kiankoma. Donc, je suis membre de l'église de la Congrégation. Marc et Luc sont des disciples de Jésus. Il y a Jésus. On est pas disciple à Jésus. Trabalhei com ele a Jesus Cristo. Marc et Luc étaient les disciples de Jésus. En tout cas, esali biso na pasi makasi nde tolobaka chaque dimanche esalaka biso kaka pasi esalaka pasi parce que ba question nyonso topozaka atala ndeko moko te oyo azala en mesure ya répondre yango esalinga pasi na seki lobi dimanche na nakoko oseka te mais lelo na seki parce que tomonaki tokende mwa likolo lelo tobe tokita malgré tout okiti mais bandeko pene epesi kaka pasi epesi pasi emonisaki totanga babible te et mon ami qui est autant en Bible parce que c'est autant en question que tu vas comprendre facilement. Nango na cadre émission tu continuer ko senga ba papa tu dis que to luka délivrance c'est malamu to luka délivrance mais o eza aussi na bina délivrance lelo na Bible eza kaka pasi eza pasi mais bon la biso na Bible to bo enseigner biso ko papa bo enseigner biso et ça biso bien makasi ta lelo bande ko bakoki na bangote bako quitter mais tout en la Bible peuple de Dieu être chrétien faut ba ezali mingi Bible mais réponse ndenge to le baka ezala ngaité na préféré na pesi papa oyo ne to le bika les Nazariens surprise papa apesa biso réponse tokutani na dimanche koya shalom. Shalom bana na nzambe topesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu bisika nyonso bozolanda biso tika nzamba pambola bino na ngonga itoko oyo biso tokutani mokolo lelo. Merci. Nazali ko présenter lokola pasteur Timothée Munganga oyo azokamba église le retour de Jésus-Christ à Jérusalem ezwami na commune na Masina na quartier 3 avenue Kibunda numéro 51. Merci. Tokutani boye pona ko laksake biso nyonso tozozwa mituna o bazotuna biso na kanisa bozomona na écran ezali koleka ba question oyo bazali ko répondre
quelque part ezosala koseka, quelque part ezosala mawa, quelque part pe ezosala pasi. Nyonso wana ezolakisa ke toza na devoir moko ya kolanda pe ya kotanga Bible pe biso basa na Nzambe to enseigner peuple de Dieu to pesa bango posa ya liloba na Nzambe po ozoyoka ba question na ba réponse ezobala na te na o Bible lobi o Bible eza nango na maboko ya mutu nyonso mais peut-être eza na ndako mutu ko fungula ngote peut-être aza nango te mais oyoka pe mutema pasi te ya koluka asomba oza très important pour eza bomoi na ye. Alors awa lelo chez na les Nazaréens et puis si biso question moko très important et je suis sabiso mitou mais nango problème penzate soki oyo zo découvrir makomi donc na moi muke otoyebi et kosunga yo ato yebi yo mingi te mais tant ozo tanga Bible et koyeba kosunga yo oyeba problème ya question na biso batuni biso parmi les 4 évangiles oyo Jésus na baye koli o batambola kinaye na 4 évangiles au Bible zo parler biso eza lokola Marc, Luc, Jean pe Matthieu. Na 4 évangiles wana batuni biso question. Est-ce que Matthieu, est-ce que Luc, est-ce que Jean, est-ce que Marc bango 4 bon mi balé wana so otangi ba kombo ya ba disciples ya Yesu bango bazate. Nani azate na ba kombo ne so les 12 apôtres au mona koma Marc ezate. Au mona kombo ya Luc ezate. Sikoyo bango baza banani? Est-ce que baza ba disciples à Jésus? Non. Baza ba disciples à Jésus te na lingolo tozui ya kosunga baza ba yekoli ya Paul. Mais batamboli na Yesu te mais balobeli Yesu lokola mutu batambola kinaye. Yango monitant bazo parler 4 évangiles tant to lobaka Matthieu Luc sotali ba film neso ba Yesu totalaka ezaka version à Luc. Pourquoi Luc na loba bien? Il a parlé Jésus très bien na façon oyo et kokai ko sala mandenge to yamba Yesu na ba film na liloba nyonso wana. Évangile selon Luc ne Luc a beta li solo Yesu na ndenge oyo alobela mo très bien et sunga batu nyonso na ba film na ba connaissance ndenge nyonso. Mais tant que otana ba disciple ya zate. Pourquoi zate? Parce que azalaki ne disciple à Jésus te. Azalaki disciple ya Paul. Soit Luc, soit na Marc. Baza ba disciple ni balio baza ya Paul. Soko ndio confirmango zo mukanda ya 1 Timothée zo mukanda ya 2 Timothée chapitre 11 to zuka 11 wana okomona ke Paul azoloba bazwa Marc bazwa Luc po baza utile na ministère bakende na bango lokola ba Timothée lokola ba Onésime baza ba disciple o Paul la formaki yangwana soko lingi ozwa référence ya makambo wana zoaka mukanda 2 Timothée chapitre 4 verset 11 ozana réponse na yo mobimba nyonso wana pourquoi soki omoni ba réponse a bongo po batu bazoko kotanga Bible te yango moye bazo ba réponse exacte et le même biso pe batu nzambe toza ba confusion wana soki pe batu pe ba question komona donc pona olakisa ke kota utaki atanga maki bien te donc le ko atanga 2 verset 3 verset 4 verset abondel pona batu agangi liloba nzambe bimi ya mwana ami bengi pasteur nyonso apôtre diacre prophète mais so tuni ba question biblique azana ba réponse te so landi batu bazo bima na ba église bazo tuna bango atikala oyoka mote atikala po utanga te non elingo lo bateke parce que pasteur wana za connaissance te parce que batu bavandi na Bible te donc biso enseignant na bandimi na biso to fungula la Bible te donc yango moni réponse eza bongo même bana soki esika uti bazo reconnaître que Luc azali mwana ya Paul et Marc azali mwana ya Paul bongo yo to batu na yo oza mwana nani église ni obimaki outaki wapi okoyoka ke parce que banu beta munoko ngai bon to na vanda ka nzamba lobeli ngai ngatu na vanda ka na santa kanga moko penza donc molimo kiteli ngolobi ke yo za musana ngai non nzamba za nzamba désordre te nzamba za nzamba ya ordre bandane bandeli abandana Abraham pe za mona batu abandana Noé pe za mona batu ozomona donc abandana Adam pe za muto basala ki kosala yo na sala yo nana bota yo même David a bomi Goliath oyoka ke ava boma Goliath abomaka urs abomaka lion na kata zamba et ayeko boma lisusu Goliath oya opesa bana Israël pasi mais omona ke tanga bomi Goliath
Saoul azotuna alobi oyo abomi Goliath oyo David yoza mwana nani oko kwesa bato ko loba ba profession ko yiko sakolo ko yiko teya oko mato ko pamba moko kene mesuka suka bakoyeba origine na yo otaki wapi netu yo bim passé oza mwana nani oza moyimo oza mwana nani oza docteur oza mwana nani oza prophète oza mwana nani oza pasteur oza mwana nani obimaka na nzete te osaki trouble kuno zumbunda na yo ke obandi yo osaki trouble kuna ale okamati babafle na yo ke banda o te naza mwenga naza eloko nzambe mutu nyonso aza nango parce que pema toza nango eloko ya nzambe eloko mutu nyonso eza nango eloko okimase batu te mais eza nango likambo ke yo nde miso makasi na ezosalisa yo pourquoi parce que makomi na nzambe ozolanda yango te so totani mukanda ya 1 Samuel chapitre 17 verset 58 okomona Bible ozoloba ke batuni David oza mwana nani abina za mwana Esaïe pona nini a s'intéresser na Ousite oya betelaki lisolo na lion pona s'intéresser na liwa ya Goliath te mais azokinga ye banani maliko sel makamonyo so yo moko kuti wapi pona ko zo beaucoup mi rebelle donc to fungula miso esika na nzambe apambola biso bien aimé dans le Seigneur merci na kanisa bolandi biso bandeko na ngai tozolinga kaka mutu na mutu aza na tata na ye mutu na mutu aza na mama na ye mutu na mutu aza na sika ya uti pona kolakisa ke soki mutu na mutu aza na tata na ye akobima bien ndenge tozomona ba question ezoleka na ba réponse ndenge to uti kolanda wana yo obima wapi outa wapi okomona ke mutu auti ko se rebeller quelque part na église moko azuba ban te yo lokolo utuna ya kovana nanga ye kutu tatana asali bongo yo asalo ndeni kasi makambo satana saki na likolo akosala kutu de plus koleka donc on a kolakisa ke yo kuna uti opanzi ayemba ka quelque part ayo kote pana bandi ko yemba akomemo ba yembi nyoso ke na bango ozomona donc danger za l'église soki yo zozwa babiloko yo eza ya oyebeli tata te oyebeli mama te oyebi source nango te ezaka dangereux azo yemba na bien est-ce que olandaki azo te na bien mais oyebi mais suko bandi ba azo landa bandibi na bandako parce que makambo eza mabe olandela kite origine na ya utaki wapi eloko ne salaki alongwa kuna akomepa na yo tala Paul azo défendre Marc azo défendre na Luc na mukanda ya 2 Timothée chapitre 4 verset 11 alobini abibo yamba bango ngam na tindi bango po baza bana na ngai donc mutu bazwa kai na nzela témoignage soza témoignage mabe bakozwa yo te soza témoignage ya biba osani ni bakozwa yo donc yo mtozo vana na batu talaka mutu na mutu témoignage même na ba famille donc faut yeba témoignage voilà bande ko nanga totanga Bible toko sosola mabomba bibele toko sosola makambo belé à travers la Bible donc tozonga biso nyonso na liloba tozonga biso nyonso na Bible ekozala malamu tika kolo apambola merci. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe